Shalom, peuple de Dieu. Shalom, escanyo sobokota le langa. Nzambe ya pambola biso. Na pamboli Nzambe par rapport à l'occasion et lelo. Nzamba permettre que les sous tokutana. Bozo a occasion ya kota langa na escanyo sobokota le langa. Na bamboka myo sobokota le langa. Et puis nazo pambola Nzambe parce que Nzamba permettre les sous na lelo dimanche à Pentecôte. Na sous koloba de sa part. Vraiment le kumozo ngaka ke pa na ye. Nous avons sélectionné parmi bateau, bakozala micro nae, instrument au wapi akoleka na pa loba. Nous avons sélectionné na mokola lelo. Ningete nzambe pe a sélectionné parmi pe bateau bakomona bola. Je bénis le Seigneur car na oti koloba. Pendant mon soit la kinga semaine passée, pendant mon soit benga kinga, bateau bakomela kinga, nzambe a pambola bino. Bien-aimé, nous avons dimanche en Pentecôte. Texte nabiso de base, bien thème nabiso c'est la Pentecôte. Il y a autre la Bible nabiso na Acte 1:8. Directement tozo tanga. Livre ya Acte 1:8. Totangi au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Deuxième texte, Nabiso Ezana Acte toujours, chapitre 2, versets 1 à 4. Bible au Bible. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous enfermés dans le même lit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien aimé, nous avons dimanche à Pentecôte, nous avons des textes. Texte nabiso liboso, est Acte 1:8. Deuxième texte, est Acte 2:1-4. Bien aimé tolobi lelo eza mukolo ya Pentecôte yango petem na biso eza Pentecôte. Pentecôte yango ngolo bani. Pentecôte non elingi koloba 50 bien 50e. C'était une fête où ezalaki célébrée na kati ya Israël. Bien aimé, Israël comme une nation, bazalaka ba jour où peut bazalaki célébrer ba fête na bango. De la même manière, ne abiso na Congo plus précisément, tous appelés ba jour où on célébrer ba fête. La grande fête, auto célébrer Kanamboka Nabiso, auto célébrer pardon Namboka Nabiso, et ça fête il y a l'indépendance, il y a l'indépendance, le 30 juin. Dès aux oratins, il y a un CP là-bas férié, parce que Mboka est qui a indépendance. De la même manière, na Katia Israël peut pas avoir fête à Bongo. Bien aimé, Bible chaque chose à son temps. Tant qu'on les allie, tant qu'on s'est la pesali, tant qu'on y a comme les alliés, tant qu'on y a peur au monde habika les alliés. Na vie à moto, ceux qui ont les lits et sengel pe au côté na tango, y a fête. Bien aimé, na lingina yebisayo, à l'occasion y a fête à Pentecôte. Ceux qui n'ont nous fête et côté na bon moyen yote, na mokola lelo fête et côté na vie na yo. Ceux qui n'ont nous sepela te fête et synonyme ya ko sepela. Bakutana dans la fête, bakutana po ba lelate, bakutana po ba sepela. Fête ezola ki sa esengo. Moningami, zamba cha tango akolela cha petango akosepela. Mena lingi lelo histoire ya fête banana vina yo. Histoire ya kosepele banda pena bomo na yo. Oleli mingi, onyo kwa mingi. Yo zala ka muta ba plainte, yo zala ka muta ba problème. Yo sokuten kana mutu, il faut ka mami swetanga. Obilo ba de mikolo ezo simbate, mais loko à l'occasion, il y a fête, il y a Pentecôte, oh, et sengo et banda pena vina yo. Histoire il y a fête et banda pena bomo na yo. C'est-à-dire, ils qui fête, oh, ils qui salama na katia Israël. Ils qui fête année, ils qui fête de la moisson, la fête et la récolte. Récolte, ils ont la moto à sa bilanga. Sanga sali bilanga kolon na masango, a kolona nguba, a kolona n'importe quoi kolona. Après kolona, les sengeli moto à salaneni à buka. De la même manière, Zambe asala moto lobi l'ouvrier mérite son salaire. Et sengeli musala nyonso ozo sala e futa yo li futia mala.
Bien aimé, et comme tango oyo, ceux qui ont teka ozwa bénéfice, ceux qui ne musala ozwa salaire, batu mususu akenda musala mais tango comme era salaire, ba comme peut explication. Oza peut-être muta musala maboko, oza peut-être muto sala kaba projet, oza peut-être architecte, osali musala nayo. Tango comme ozela ofutama. Ba explication et bandi. Mutu musu ko banda ko teka lelo. Abandi na $100. Au lieu $100 et botele $200. Au lieu botela yeba bénéfice, mais au moins à connaître perte. Bible dit fête à Pentecôte qui fête ya moisson. Na linga tikanga na yebisa yo. Après cette fête de la Pentecôte, le konyo so ça les sengre kende liboso. Mutu musu asimba kambo, mais so ki kaka jui salaire, ba problème e bandi. Mwana zobela ou bien asimbi mbongo mais ndenge mbongo ane ko sila ayebite ndenge sila asimba ka mbongo mais mbongo ane zo sombela eloko valeur te. Bien aimé, nguya nyonso o ekausaka maboko na yo o elingaka osala musala mais na suka filmo zo keloko te na kombo na Yesu Masia nguya wana ekweya. Bible lobi ezala ki fête ya récolte, ezala ki fête ya moisson ya kobuka mbuma. Bien aimé, nani a bloqué mbuma maboko na yo. Ozoka ba marché belé, mais explication. Olobi cette fois-ci na tika on a celle loko boy, mais si kama kamwane kene boso ka perte nous connaître. Bien aimé, après cette fête de Pentecôte, nguya nyose mema kona ba perte etika au nom de Jésus. Bible lobi bazaki ko célébrer fête ya Pentecôte. Si ko histoire to witi ko tanga na acte 1:8 ezo histoire à Jésus. Bisonyo to yebi lo lenge nini Jésus abotama. Ko botama ya Jésus ezalaki na bikamwa. Kokola ya Yesu ezalaki bikamwa. Tout au long ya ba mo inaye asaika ko sala ba miracle. Yesu azalaki n'importe qui te. Yesu azalaki mutu moko azalaki extraordinaire. Bien aimé tikanga na yebisa yo. Yo posa n'importe qui te. Yo posa mutu oza extraordinaire. Yesu azalaki n'importe qui te. Azalaki ko sala bikamwa. Azalaki ko sala bikamwa. Azalaki ko sala bikamwa. Il était simple, mais azalaki ko sala bikamwa. Bible lobi Yesu tango ayaki na mokili. Yesu ayaki pour une mission. Mission à Yesu ezalaki ni mission à Yesu ezalaki aya ko bikisa mokili. Mais tango akomi na mokili pour accomplir mission na ye ezalaki facilité. Tango akomi luka sala mission na ye bakomi ko bundisa ye bitumba telemi. Mais malgré bazali ko bundisa Yesu batikala jamais kolonga Jésus. Bien aimé na ebite bitumani ozana vie na yo. Nebite bitumani okutana na musala na yo. Nebite makamuni ni bitumani bano ba okutana ngo. Mais tikanga na yebisa yo. Malgré bitumba elonge kozala partage na yo. Il était beaucoup combattu, mais jamais abattu. Yesu a une mission, mais elle a qui peut-être pour accomplir mission. Yesu a l'écrit là-bas moment bitumba et belé. Peut-être yo pozo talanga ozoleka la ba moment bitumba et belé. Mais nazo lingana yebisa yo ata ba bundisio elonge kozala partage na yo. Yesu a yé pour une mission na mokili. De la même manière, Zambe petanga tinda ki ona famille obota melwana. Asala ki erreur te. Zambe pe atinda obota na famille na parce que atinda avec une mission. Bien aimé, kobota na famille moko songolo pakala. Eza choix na yote, eza choix ya Nzambe. Pourquoi eza choix ya Nzambe? Parce que ndengo botama na mokili opona ba camarade de otambola bango. Peut-être moi si obala pe opona et peut-être. Peut-être que classe autant yo moko pono binga mo na sala section o bien na sala te. Mais famille oyo botamela opona yango te. Nzambe na ponela yo. Pourquoi Nzambe na ponela famille na? Parce que Nzambe atinda ki na mission pour obiki sa famille wana. Pour preuve, on peut constater que yo na famille, on a plus s'attacher na makambo Nzambe. Mais mutu nyonso yaka na mission dans une famille, batika kae peut-être. Mutu nyonso yaka na musala moko po sala dans une famille, batika kae peut-être. Okomona bitumba ekotelema makasi. Yesu tango botami bitumba Yesu banda zalaka bébé. Pourquoi? Parce qu'il y a une mission. Mais bien aimé ngapena yebisa yo, ozana bitumba pourquoi? Parce que ozana mission.
Muto azalaka na mission ya kobikisa libota bitumba na ye ezalaka makasi. Mais Bible ezoloba nanga, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Banda babanda ko budiso bando zala bébé. Ti lelo ba olonga te. Ndenge ka ba échouer, ba ko continuer ko échouer, ti na suka fil. Banguna na yo ba ko mona suka na yo te, mais yo ndo ko mona suka banguna na yo. Banguna na yo ba kala mingi te, ba ko ya ko fuka na makolo na yo. Yokola bande kwa Joseph, ba fuka mere na makolo na Joseph. Bien aimé, ce n'était pas facile. Yesu a une mission na mokili, mais bitumba petelemi. Yo pe nzamba pesi yo mission. Ya kobikisa libota na yo, ya kolongola libota no na molili, ya kolongola libota no na condamnation, ya kolongola libota no na pauvreté, mais kozala facilité yango zokuta na bitumba. Bibelobi Yesu bazo bundisi. Yesu ba bundisi. Pourquoi? Parce que mission na ekokisa mate. Bibelobi après bitumba, après qu'on cite sa mission, Yesu alinga zonge pa papa na car na acte 1:8. Alobi na ngina zonge pa papa, mais na okende boete. Et sengena tika ba disciple na ngai moi liloba. Si mananga qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé, Yesu avant kende alinga tika ba disciple ne loko moko songolo pakala. Yo na liboto botama avant koko na bino ko fatikela yo ne. Mama na yo atikela yo ne. Bande kono batikela yo nini. Bien aimé, eloko nyonso mabe o batikela yo. Na kombo na Yesu Masiya si ma fête à Pentecôte o esengeli ko ya ebeba. Yesu abengi ba disciple na ye. Alobi nga na silisi mission na nga. Bien aimé, esengeli mission oyo nzamba pesa yo. Au sala na libota na okokisa yango parce que la majorité ya bato bayaka na mission moko ya kobikisa libota bazalaka combattre et puis la majorité élévation na yo bande kwa Joseph bazako bunisa Joseph donc tout ba moni na musika balobi tala moloti bandoto to boma e tota soki mission na ye wana kokokisa ba eloko ba yeba kite fallait ka ba boma e bien aimé bando ke libota no basala erreur soki ba yeba ki fa ba bomo bando zalaka bébé du fait que ba boma yo te batika yo bien aimé balinga te ata babundisio bituma na bango et même petit à petit l'élévation na yo babi baboma Jésus mais eloko satana yeba kite tanga aluka boma Jésus asunga epo mission yaki nango ekokisama bande kwa Joseph babi to boma e bango mo babi to boma lisute to boma lisute mais to tekae Joseph si ba osale bo Joseph a yeba te abi bande ko nanga moko ba osala nga bo ndeni nzoka de bango bakanti ba obundisa Joseph mais ba obundisa Joseph te bazo mema petit à petit l'élévation et puis qu'est-ce que Joseph batika en Égypte manga comme premier ministre te du fait que bande ko ne mo bateka ki ne sera qui était bitumba wana et comme un pont ou bien escalier pour l'élévation. Bien aimé, bitumba nyonso okuta nango ezala ya famille, ezala na musala, ezala na quartier, ko banga te, bitumba na eza escalier ou ko mema yo na élévation na yo. Bible bi Jésus asa ki combattu, babito bomaye, mais na koluka ko bomaye wana, ba memie petit à petit, na mission esengela kokisa. Bible bi après liwa asekwi alinga kende pa papa abengi ba disciple alobinga nazo kende na ngai mais tala likambo kokoma sima na ngai boko yamba nguya moko bien aimé Yesu tanga kutena ba disciple déjà bakolaki ba disciple ba mutuna mutu asaki na différentes familles oya unterki na kati ya mokili oyo tozala ba puissance eza misato puissance aliboso eza ya nzambe. Puissance ami baleza puissance ya Satan ou bien diable. Deuxième puissance c'est la puissance ya bato. Fiko Bible lobi boy. Mokili mobimba eza na sangu ya Satan. Lelo la majorité ya ba famille. Soko côté famille okuta puissance mokoza mais la majorité sa puissance ya Nzambete eza puissance ya kindoki. Lelo dans nos familles ko ozanga nganga. Famille ko ozanga occultiste mais famille ozanga ndokité. Famille nyonso ndoki moko azalaka. Pourquoi? Parce que nguya ya kindoki ne ekanga ba famille. Ekanga bato. Bien aimé tikanga na yebisayo.
Après sima ya dimanche à Pentecôte o nguya nyonso kindoke kanga yo ekanga libote kanga bana yo ebengami ekweya au nom de Jésus. Bible lobi ngai Yesu abengi ba disciple. Ba Pierre, ba uteki na ba famille ou wapi puissance à kindoke ezalaki, puissance à molile ezalaki. Pourquoi puissance molile ezalaki? To komona un exemple ya Pierre. Pierre tango Yesu akufi. Ba onyo to ah Yesu akufi. Mutuna mutazonga na makambo na ye. Pierre azongelaki pêche. Mais tango Yesu ayi kolanda bango, Bible lobi Pierre azalaki kozloba mbisi, azalaki bolumbu, azalaki nu. Synonyme ya kozala bolumbu eza synonyme ya la sorcellerie. Comment mutako sala musala basala ngo bolumbu? Tango bazalaki na disciple, je pense ezalaki Jean. Tango bamoni mutu mo Pierre azako mona ye malamu te. Disciple azalaki peme na ye muninga na lobi. Pierre eza maître. Yesu ndenga ye na soni wana ndenga bazalaki na état na bango kindokena ba mi bwaki na kati ya mar. C'est-à-dire que quelque part Yesu tanga akuté na Pierre akuté na ba disciple mususu bazalaki na se ya nguya ya bondoki. Tango Yesu akuté na bango Yesu atambo na bango Yesu alinga kende Yesu abi na ko kende boete avant na kende na yebisa bango ke nguya oboza na ngwana eza nguya na ngate mais boko yamba nguya mususu une nouvelle puissance nguya wane ko uta wapi nguya ne ko uta na nzela molimo centre Bible lobi boy boko vous allez recevoir vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et kozala nguya e ko uta pa ya boatute mais kozala nguya ko uta pa ya molimo mo centre yo nguya nini ozalaka na yango et ute pa molimo centre ou bien ute ne pa ya bato nguya nini ozalaka nango eute pa molimo centre ou bien euta na milimo ma euta na milimo zamba euta na milimo moko songolo paka milimo cimetière bien aimé mo Yesu alobi molimo centre akoya likona bino pe boko ya mbanguya mais avant molimo centre aya na vie na yo ya mbanguya nguya ni ozalaka nango ba Paul bakendeki mboka moko bakomi na mboka wana bakuti mona mwasi moko azo prophétiser ba Paul bayoka bango ka bayoka bango bayoka kanda prophétiser quelque temps après Paul a dit non c'est trop tango a telemi a chasser njoka tazaki ko prophétiser na se ya nguya ya piton yo nguya nini kambaka yo emsu nguya ya nyoka akoza nguya ya nyoka lokute tonda na monoko okobeta dima solo ka nef nde moko kande za mala nyoso za lokuta yo mso nguya ya bambua nde tambusaka yo mobulu fornication tikaraté mobulu kolinga basi kolinga mibale okoko za bateyo lelo ndimi ke obongoli motema mais après quelque temps ozongi des sources bien aimé tikanga na yebisa yo à cause ya puissance à Saint-Esprit nguya nyonso o batia kati na yo oyeba yango te na mokolo lelo pardon kombo na yango kokanga bisaka kokende Msungu ya cimetière lokola se fou de Gadara bat nyos bavanda na ndar mais ye avanda na cimetière bien aimé nguya nini kambaka vina yo na lingi na yebisa yo na tongwa lelo bien na pokwa lelo nyonso kotalela ngai à cause nguya molimo santo puissance nyonso ya milimo ya mbindo oye konzaka yo kombo nango kokweya kobeba au nom de Jésus. Bible lobi alobi boko ya mbanguya eko ute pa ya molimo mo santo boko zala ba témoin na ngai na Jérusalem na Samarie na Judée tina mokili mobimba. Pourquoi Yesu alobi boko banda nanu kozala ba témoin na ngai na Jérusalem potangu Yesu aseko alobi na bango bokende kozela wapi na Jérusalem presque bango nyonso bazaki na kati ya Jérusalem. Jérusalem eza image ya famille soki oyambi nguya molimo santo nguya molimo santo ekotindika yo nano o influence nano libanda te o banda ko influencer famille na yo nguya molimo santo ekopesa autorité ya ko changer makambo au sein de ta famille na yebite na famille na bino nini ezalaka nguya molili ne vanda
Aime sous blocage nevana. Aime sous sécheresse. Célibat prolongé. Bat papa mwa makate. Bat bakenda kalibosote. Bat ba avance akate. Bat makambe simba kate. Yaya lokola leki lokola yaya. Mutako sunga muninga azate. Lelo soki problème eza. Ata mutako bimisa $1000 yemoko azate. Mais tango molimo santo koya. Okobanda nanu ko changer histoire ya famille na yo. Okobanda nanu ko influencer famille na yo. Molimo santo zo suka semso kana niveau ya koloba langue te. Molimo santo zo suka semso kana niveau ya ko prophétiser te. Nguya oko yamana nzela nguya molimo santo e ko mema pe makambo ezala te na famille yo mema yango. Bien aimé nini ezala te na libota na yo. Problème est ça qu'on ne poto te parce que ça mna mutu musu passe na poto azonyo comme un koleka muta na king. Problème est ça qu'on se déplacer te. Problème est ça katina yo ozana nguya nini. Po nguya molimo santo ndeko sunga yo ongenga esika nyos. Nguya molimo santo ko sunga yo o influencer libota na yo. Nguya molimo santo eko changer yo ete molilo evanda kina libota yo à cause de la puissance du Saint-Esprit oyo kolongola molili o mema lumière yango balobi borobanda nanu vous serez mes témoins nanu na Jérusalem. Bien aimé, Jérusalem c'est ta famille. Dans la famille na yo nini ezo simbate ndenza matite na famille a salaire rerte na te koloba yango. Zabati dans la famille, on a pas eu même quelque chose. Mais la puissance qui nous a famille recocate et c'est que la puissance à mon lit centre et à la vie na yo pour au banda ko changer histoire ya famille na yo. Après dans Jérusalem. Après Jérusalem, alors bi bo kende Judée, bo kende Samarie, pe bo kende mokili mobimba. C'est-à-dire que tant que molimo centre koya okotika la ka esika mon côté. C'est-à-dire vie na esengeli nini et avancer. Et Seigneur vit dans ça nini et tambola bien aimé soko ya mi molimo santo Seigneur et si vous allez qui bloquer et fongwama ezoma kole banda ko tambola Bible so ba mon serviteur montera ce qui molimo santo aye pa na yo akotiko kana niveau c'était et Seigneur amatisa yo abi okotika na situation te okotika la kana Jérusalem te après ko ya molimo santo boko tambola boko ne Samarie boko ne Judée boko na bien aimé, que le Saint-Esprit ozo yamba lelo nguya molimo santo ozo ya na vie na yo lelo etika on a niveau ya sete et même on a ba niveau mususu etika ka na pauvreté te et même on a richesse bien aimé na vie et Seigneur kobo ya pauvreté likolo ya pauvreté lelo ba vie ba to beba likolo ya pauvreté makambo zo simba te likolo ya pauvreté okoma ko vivre situation et Seigneur ko vivre te likolo ya pauvreté lelo bana ba baby bien aimé que le Saint-Esprit des régions la province ou ezaka na France oye bien ngote et na mutu muso né grandi à Kinshasa ata Brazzaville a komate et na mutu muso banda abotama papa na bango locataire, maman na bango locataire, yemoko locataire, okufa kana locataire. Limitation. Bible dit tant molimo santo ekoya ozasu na sa limitation te okotambola. Bien aimé, na ligne après journée o ya Pentecôte, limitation so ba tchela ekwe au nom de Jésus. Pas limitant na niveau ni. Pas limitant na vie ni. Yo moko limité na baloboti ba komi limité batika yo kende no poto mais makambo minene bato poto basala ko sala ngote otikala kana kolata ba forme kolata ko kanga ba photo la kisi ko temi na Tour Eiffel bien aimé nyonso neza pamba à part kolia à part komela na vie makambo susu ezalaka okenda na poto mais ba limita na montant moko simbaka te okenda na poto mais pozo mukana au sala kanayo baninga ba mata promotion mais yo za limité oteka kanayo donc baninga ba marchandise comme belé ba ok ba Dubai bazozo ba ok ba kin bazozo yo ba no tikala kana monta moko e mataka te kitaka te ne siko zo bénéfice okomi ko bamba okomi ka ko bamba mbo Bible lobi tango molimo santo ko ya okotikala kana Jérusalem te okotambola mokili mobimba. Bien aimé, na lingete mokolo ya Pentecôte alelo, quand tu vas recevoir la puissance du Saint-Esprit, otikala na niveau zanangote, o changer pe niveau, et
emema yo na niveau mosusu okoma pe na makala mosusu kosepelaka na bolamu ya bato te biso toyekotika mutu na mokili te pourquoi ya bonga nga na bonga te pourquoi ya sepela nga na sepela te pourquoi ya rouler carrosse kitoko nga na ko rouler carrosse te bien aimé Nzambe atia pe makoki kati na yo problème eza na vie na yo eza ki ozangi nenguya ozaka na sangu ya kindoki oza na sangu ya ba sirène oza na sangu ya makambo kilikili mais na pukolo ya lelo esengeli puissance ya Molimo Santo e ya na bomoi na yo po otikala ka na Jérusalem te otambola mokili mobimba parce que na kati ya vie eza na ba niveau ba respect muso ozwa na vie ka soza na mbongo c'est vrai respect muso ba respecter ka oza na mbongo non mona teke mukolo ya famille ani mukolo mais okaza lelo otakoma gaya à zéro mais moi na mukie na ba mbongo na ebele ba kote msape mukolo ya famille ba pesi mona mukie kitia vanda. Bien aimé, na lingi parmi abato o ba ko influencer mokili yo pe batango parmi bato wana en attendant to kende lola en attendant to kota na paradis esengeli to mona pe bolamu ba vie musu fo boya kayango vie ya médiocrité vie ya kozanga vie ya pauvreté il faut ko boya kayango. Quand le Saint-Esprit a koyana bo moina yo akotiko na Jérusalem te akomemola ba niveau mususu Molimo Santo akoya eza na mutu muso atanga classe licencié mais diplôme na licence ça na ngolo te et comment ka biso to tanga mais efuta ko nini elote bien aimé ko bongezo dépendre na classe te ko benga ezo dépendre na famille ou tité ko bongezo dépendre na nguya o eza kati na yo parce que soki ko bonge dépendre na ba famille mais bana muso ba famille pauvre ba bonga te ko bongezo dépendre na nguya o eza kati na yo oza na nguya ni mais na lingete Molimo Santo lelo aya na nguya ne kati na yo po otikala ka na Jérusalem te okoma témoin na Judée na Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé bato musu ba oyana makambo Nzambe so ba moni ka vie no échanger hein ato yebisi Matthieu Jean ceux qui ont mort que na kuna pauvreté plus aroyete mais son Nzambe saleli miracle. Bien aimé ramso bat muso bandote ya bango te ka a cause bikamo Nzambe sali kati na ba oye église de bango moko mais na nyonso ane sengelo za nini na nguya Molimo Santo Yesu atikeli wana acte 1:8 Yesu alobi boko ya manguya ekovuta Molimo Santo kokita kati na bino pe boko zala ba témoin na ngai na Jérusalem Judée Samarie tina mokili mobimba bien aimé sangwa lipamboli no esengeli suka kala mboko vanda kate ekoma mokili mobimba mutu lokola Bill Gates lisolo na ebete manga mokili mobimba mutu lokola Bill Gates c'est-à-dire que Nzambe so nga pambola mutu atala ka couleur te koloba te poza munene te Nzambe so ka nga pambola mutu atala ka couleur te atala ka famille uti te atala ka nguya oyo da kati na yo Bibelobi, Yesu lobi na bango boko ya manguya. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Jérusalem, Samarie, Galilée, na Tahiti na mokili mobimba. Yesu atikeli bango maloba. Yesu akei. Bibelobi na acte 2. Tango Yesu atikeli bango, c'était une promesse. Nzamba laki bango, Yesu laki bango ke Molimo Santo akoya, c'était une promesse. Bien aimé Nzamba kosa ati. Bilaka o Yesu aloba kezanga toujours oui amen. Bien aimé, n'habite ma prophétie nyozwa. Nzamba laka yo nini. Mais tikanga na yebisa yo. O nyonso nzamba laka yo. Balinga te ekokisama. Bibelo biboko yamba nguya. Yesu akei. Na acte 2, Bibelo bibango nyonso bazalaki esika moko mukolo ya Pentecôte. C'est-à-dire ba continuer ki na prière. Ndenge Yesu apesa ki bango promesse wana. Yesu le bozala bo continuer dans la chambre haute. Ce qui mutu na mutu akendaki na ye peut-être promesse ya Molimo Santo ngoro yate. Bango nyonso ba continuer kozala esika moko. Bien aimé, na ngina loba boy. Entre la prophétie et l'accomplissement, il y a la part de l'homme. Zamba koko loba pona yo, bakoko prophétiser pona yo. Ce qui omoko sali na eloko te bien aimé konkisa mate otika na bakai.
Et Seigneur lui yomo compétent ba lobi pona yo otikali ka na présence azam. Okomi ko bondela. Nzambe bilaka nyonso la kangesa nini ekokisama. Mutumso ba prophétiser sur ye avant dinaye. Baloba ngana okende poto banda baloba wapi yango. Baloba ngana ko pambwama banda baloba opambwana wapi yango. Baloba ngana ko bala banda baloba parce que yo moko zo sala part na yo te ponza be déjà sali part na ya ko loba. Mais yo zo sala part nini. Ce qui va prophétiser sur toi, il faut continuer na wapi na prière. Yesu alobi ke bo yambanguya, Yesu akei, mais ba batikala eka na présence nzambe. Bazo bondela, bazo bondela, bazo bondela, bazo bondela, bazo bondela, bakoba ki na ko bondela. Bien aimé, yango faut esengeli na yo kolukaka Yesu chaque jour, ko bondela ka chaque jour. Po mukolo nzamba ko visiter ko yeba te. Bible dit bazo bondela ko bondela ko bondela ko bondela ko bondela. Tout à coup na mbala moko bayoki mopepe ya makasi bayoki mopepe makelele makasi comme ça la mopepe ya makasi nzonga dit ba ça mopepe makasi ça qui visitation Saint-Esprit bien aimé na lingete na mokola Pentecôte lelo que le Saint-Esprit aya ko visiter molimo santo aya ko visiter vinayo bien aimé na mokili mutako ba na ele ko tala ote kolela na ote mutu batu musupe ba ya ko tala batu pona malamu te so yo ko tala ka pa ye ba ko na niveau nini ekotala opolo bya tonga yo ekotala ko luka ba pa ekotala ka yote luka ka nzamba yako tala yo poso ki nzamba ekotala yo akoya kotala po tonga yote mais akoya kotala pa memela yo makamba manam amemela histoire asika amemela yo esengo kombele batu ba yala ndaku na nsimo yo kyaki otonga yo utane le logo te ndaku ne de jokota mabe ba toi l'araignée partout mais yo sepela ki ke muninga ekotala mais nzone muninga ekotala yo pa bema makambo na kende na yango mais zana mutu moko soki aye ko visiter yo bien aimé tikanga na yebisa yo vie na yo kozala yesu eloko mo eko changer bible lobi jour oyo ange a visita Marie azalaki la seule fille vierge était bana basi ba vierge bazaki belé mais yende ngolo ekitelaki bible lobi tant ange a ko visiter ange avec le kola mutute avec le kola mutunyo sote a visiter a tikela quelque chose bien aimé na mukola lelo nzamba visiter yo a pesa quelque chose molimo santo a visiter esprit na yo so molimo santo a visiter esprit na yo atabakanga esprit na samai a obimisa yango atabakanga ngo na zamba a obimisa yango atabakanga ngo wapi atabachango na sadar so ki molimo santo a ko visiter yo obimisa esprit na yo. Combien de fois ba mari de nuit ba visiter yo mutu muso ala la rapongi normal te yo soko la le folo tabasi bien mibali ya butu mais tikanga na yebisa na tongwa lelo molimo santo aya ko visiter lo kwa na acte 2 potangwa ko visiter yo ba mari de nuit ba mo ba kanga bisaka ba okende tangwa ko visiter yo ako memelo protection mais ba nokyo ba finaka butu butu tangwa ko luka ko ya ba kokuta puissance a molimo santo et pela katina yo. Bible lobi tout à coup mo pepe ya sikaye bien aimé tikana ebisa yo na mokola lelo ya Pentecôte mo pepe ya sike kota na ba moyo na yo mo pepe ya sike kota na ndaku na yo mo pepe ya sike kota na misala na yo mo pepe ya sike kota na vie na yo na vie bana na yo mo pepe bandi ko ninga ma biloko moko bandi kopela lokola moto balanga e kaboli na obango bien aimé tango moto molimo santo kopela la vie na yo e ko kabola na sécheresse e ko kabola na pauvreté et le bi moto peli entre bango et séparer bango c'est-à-dire tant moto molimo santo kopela na vie na yo et ko séparer na blocage et ko séparer le échec et ko séparer le makambo kilikili bien aimé makambo no zo kanga mana pona moto molimo santo kitikati na yo te tango ko kita okozala séparer na ba difficulté et kaboli bango na bango et puis mutu nyonso moto molimo santo pela na mutu na nalingi na yebisa na mukola Pentecôte lelo ete moto molimo santo e banda kopela na mutu na tango moto molimo santo kopela na mutu na yo okozala solo lenge moko te est-ce que ozalaki ko échouer soute parce que molimo santo tango ayaka na liberté ayaka na puissance. Après la Pentecôte, Bible libi alobaki minoko ya sika. Bien aimé, après dimanche à Pentecôte, na ligne était nguya o ezakati nanga et quitter la paix yo. Okoma na niveau na okomate. Oloba munoko na olobate que la puissance du Saint-Esprit est affectée vie na mokolo lelo. Après la Pentecôte, Pierre
ozaki ko banga ba wa banga même mwana mwasi awanga na Jésus liboso mwana mwasi Pierre azali su ko banga motote Bible lobi Pierre était puissant akomé ko tellement même liboso ba autorité ya mboka akomé ko loba Pierre akomé na capacité ya ko telemisa même moto atambola kate bien aimé na ngina yebisa yo à cause de la puissance à Saint-Esprit na mokolo lelo o sala makambo na salate o koma na niveau na komate to lingi to bondela ongumbika mutuno esikoza lelo za mokolo ya Pentecôte ozo bala molimo santo na lingi na mokolo lelo otondi sanga na nguya na yo place na zoko koma te na koma niveau na zoko koma te na koma makambo na zoko sala te na sala molimo santo tondi sanga na nguya bien aimé au fur et à mesure ozo sambela que le Saint-Esprit atondi sona nguya obando komona nguya moko kopela kati na yo parce que ekomitango a molimo mo santo asala na bomoi na yo bien aimé nzamba pambola yo oyo zolanda message o nebi que zolanda sous l'onction du Saint-Esprit que la puissance du Saint-Esprit est affectée vie na mokolo lelo que la puissance du Saint-Esprit est banda ko changer bon moyen yo que la puissance du Saint-Esprit est même ba niveau mosusu que la puissance du Saint-Esprit est affectée bon moyen yo et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, te péché merci pour la journée à Pentecôte. Seigneur, te béni après cette Pentecôte tant que bima changer besoin ba le Saint-Esprit, l'Esprit te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé à une autre personne. Tikete molimo santo et quitter biso et changer biso na batu mususu. Merci pour la makambo salelelo au nom de Jésus. Bien-aimé, to komina suka nzamba pambola yo landi biso. Nzambe a continuer mosala na molimo santo continuer mosala na bon moyen na biso pe na bon moyen na yo totali biso. Nzamba pambola biso. Déjà nazo pesa numéro pour la bateau de aba benganga bayebi pour na yo polongo benganga numéro 089 38 53 582 089 38 53 582 pour l'adresse église Ezana Bumbu à direction à Sauce à Chaba avenue qui c'est les 3e avenue je pense 4e hein? 3e hein? 4e avenue qui c'est le numéro 93 direction à Sauce à Chaba tous à chaque jour na programme la prière et puis les restes nzambe a pambola biso na pamboli mama Deborah Mambote wazana nga nesika oyo na pamboli papa Jean Milongo na pamboli libota mobimba ya CMFC bana nyonso ya kibomango na pamboli pe mobali nange sikaza nzamba mona ye tokutani prochainement bye.